Bonjour Bandeko, bonjour Ngandeko Nabino, Ernest Fiotulumwe Banaitike. Peuple congolais, na yepe tout solo na la poko lelo concernant Marambo, esa Manambo Kanabiso. Bandeko, esa les sengote. Esa les sengote zo pesa ma. Ezali makambo oyo esala mawana motema peuple congolais ezosala pasi. Na koyebisa bino ke peuple congolais ngonge koki chacun de nous mutu na mutu a sa responsabilité na mambeteli mboka. To isu ko compter pa mutu moko te biso nyonso to ba congolais to sengi bolimbisa mwa mpepe na la tuko. Biso nyonso tozali obligé à réagir parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Dirais que sur la banane nango parce que tous les problèmes techniques, tous les obligé au katango. Parce que connexion à qui stabilité, il y a un to katakango. Bande on a aussi la réaction beaucoup talent bande beaucoup talent mais grave beaucoup ta. Boya et belé beaucoup ta. To solo la masolo nyonso. To solo premièrement d'abord. Mais fallait à ça la biso. Et deuxièmement to solo la likambetali nani oazolinga oazo luka na moyen nyonso pour maintenir souffrance na biso na kati ya Congo. Iloko mibale wana. Bande na la réaction na mbokota. Boya ebele bandeko boya ezali très important boya to solo l'ensemble ngane ko na Ernest Fiotulumwe bane tiki. Tolembi makambo oyo. On est fatigué bande. Trop c'est trop. Tout ça kolemba. Makambo ko kolembisa biso metokolemba te pourquoi parce que c'est notre pays. Les animaux parce que ce que tu lembi, tu peux si mon mouna zela. Bino mo monite. Il y a des jours dans la salle bino déjà banini ba documentaire, une communauté internationale. Et ça kolingate marambo o ezosil et si là. Bobi que communauté internationale ça la tout que marambo est continuer parce que bango waza la ba intérêt si la si makambo. Avant la banana mwana to kutina mamba fali. Fali Azali déterminé à être concert. Il a confirmé ça que les 28 concerts de Rosala parce que l'autorité française c'est un dispositif pour faciliter le concert Nebet. Bino bandimi au peuple congolais. Fali il n'est plus de nous. Fali a un parti pris parce que c'est un Rwandais. Je vais l'appeler comme ça. Fali devenir Rwandais. Ce n'est pas un Congolais parce que sur les Congolais, ils ne peuvent pas accepter que Marambo est Salam. Au moment où je vous parle déjà que Fali ba musicien na ba fani nanda ko mama Geta Kabuya. Wana boye bango. C'est connu déjà que bazo préparer concert le 28. Mais on a repéré sa solution papa congolais. Congolais, bo kanga bien, bo fungola matoyi. So bon ni concert na ngai, fallait rebeta te mais so bon négligent, fallait rebeta musique. So qui fallait abeti musique na Congo ba. Na Bercy abeti concert, biso eza échec pour na biso. Fali batini ya défier biso donc nga yena eko défier biso bane ko ngana opesa nos stratégie bane boko tala nuko boko tato solo l'ensemble s'il vous plaît boko tala aussi la réaction boko ta na lingi boko quand même message na ngai conseil na ngai Fali bibembe o ezo sala malakata Congo ba kufa yezo le belelo ko moko te ça ne dit absolument rien il ali bien déterminé alobini ni biso ne to so boma ba congolais donc ba congolais ba boma entre bango bo qui réponse fallait apesi ya ngwana Tolani interview à Fali à l'Obinini, par Congolais baso bomana bango na bango. Est-ce que c'est normal? Fali te pesi ba conseil ndenge nyonso to expliquer que Fali mboka za na problème. Ba toazo kufa. Ya lobi non? Est-ce que la bien musique est bêtate? Est-ce que la quitte sa musique est bêtate? Pourquoi vous sa musique na bêta na na poto? To ebisi que so remettre concert na poto déjà, et ça si na mabe pour na biso. Parce que na Kinshasa la na Congo Congo est pris en otage par les Rwandais. Là, il y a l'armée rwandaise dans le Congo. Il y a un moment où salam. Mais à Liban, nous sommes dans les pays étrangers. Donc, tout ça a droit, il y a hôtel et la Marambouana. Parce que tout ça a un souci que la minute, oh, tu dois vivre bien. Tu es à Liban, et puis tu dois vivre bien. Il y a un concert. C'est que Européen, ça passe dans mon thème parce que biso to zo la bande ko na biso ba kufi bazo boma bango souffrance to même na kati ya Congo. Yo lokola zone na mbongo lokola Joe aza ko soutenir yo lokola Kabila aza ko soutenir yo lokola
presque bato nyonso bakangi Congo baza ko soutenir yo yango décider beta concert biso to bi robeta to robeta te pour la dignité ba ndeko na biso bakufi na Congo to robeta concert wana te fali yo za na mbongo oza na basoda mais nous va utiliser notre intelligence dans ta mena biso ba ndeko boka concert na personne na biso non ba ndeko nyonso le tozali dimanche à partir à lobby lundi na kosenga ba ndeko bokela ba ferme nyonso aux entours ba ferme bande ofana na Paris boka ngai bande bokoti te pona nini mwena olobeza te so bokoti na okata langa direct soki bokoti te na okata direct parce que na besoin boka conseil na ngai j'en ai besoin bokota to loba likama fali pito tout ça na mbela koloba makamba koloba c'est belé parce que fali tala documentaire na chaki wana azomona yango te ya bato ba kufa na Congo ya azomona azomona bango te donc ya lobi ke ya robeta concert biso bi a robeta concert te la police française est cangabiso et punir biso pour naïe. On est prêt maintenant à sacrifier. Mais il y a un concert en été. Servir ta sécurité n'a azu bango. Bango affronter biso. On est prêt à sacrifier notre biso. Bande robokota, so bokoti tenga na otika na ngai. Na oni maintenant lo bangai moko, na so c'est la bokota. Ce que je dis c'est très important. Hein? Fali alinga beta concert a sali interview na ye to landi yango fali a traiter biso na manière nyonso non biso to comprendre makambuté biso to za mitema mabe ya za mutema malamu ya monique to za ne sengo yango alinga beta concert biso zo boya donc to za ba jaloux a Fali c'est qu'on a compris mais on va le faire comprendre autrement Fali to rotine le be mission nyonso tala ndenge to zo vivre na kata Paneko, bokota na nuko, sinon rokata langa direct. La rokata, si vous participez na rokata, la lingi tout solo la bien, mama Fali, mama tali moka. J'ai des choses à dire, il faut tout l'obelango. Hein? Bokota belé bandeko. So bokoti je vais arrêter. Na aussi la bokota nanda. Bokota bandeko, s'il vous plaît, bokota, parce que c'est très important mama oloba. Boya, bokota bandeko. So bokoti moi je vais arrêter. Na lobi na koloba soute, so bokoti la cinquième présence nabino bokota, bo participer na cette émission. Émission spéciale parce que tolingi bena ke fallait à moi que biso ba congolais to na kanda ba moneli biso mingi tina mindele hein ndeko so bokoti te moi je vais arrêter na si bino na mukuse ka ngwana il faut bokota alors si la bokota ba ndeko alors si la bokota belé comme ça on va parler tranquillement. Parce que on est la biso nengwana te if na leki na biso fala so monela biso fali mam to so c'est que tika makamwana il veut pas fali a problème te hein mais le 28 ya sou musika te to koye bala banane baza mikolo na banane baza baleki yo lobi ke la police française eza na sima na yo et ko soutenir yo concert rebeta na Bercy biso lobi to kotala soki ba français bala sima kambo to koye bana jour wana bandeko na aussi la bokota bandeko ebele na sengi bandeko bokota to solo là c'est très important tokota et puis là autour la question mususu banani baza ko luka ko meteni ba congolais na souffrance oyo question na ngamso yango wana na la des questions ezali question Fali na bato bazolinga ke makambo esila te makambo e continuer pour ba koma bien to moni le Kabila a pesé 15 milliards de dollars mais plutôt souffrir. Nous on ne vit pas bien, mais Kabila a vu 15 millions de dollars. Moi on a besoin de payer richesse, on a besoin de stocker, on a compté, il y a une famille naïe. Le royaume Kabila. Bah Joé, bah Janet, bah tout le monde soit là, mais bien sûr va comment souffrir. C'est ça le problème. Et nous voulons mettre fin à tout ça. Tout ça, aussi ça m'a ramené. Il y a un ali bandeko bokota na nebele bo ya tout solo là. C'est très important bandeko. Olimbi sama mpepe ali. C'est pas grave. Bandeko. Moi na muke so que tika kosima moto ifayoka. Soka lingite bo pisi moto simba. Fala linga sima moto akosima moto. Fali na ebisio so obeta concert. Oza ko défier biso ba congolais pour na intérêt mindele. Okomona yango bien le 28. L'âge de premier Fali okisi bangala Sony. Okisi ba mongo Sony Fali. Oki oza kosala ozo fingisa tribu ya ba mongo nyonso likolo na yo mongo moko ndenge ba luba à travers Félix Tilombo a fingisi ba luba nyonso na biso vérité
Fali, et là on est salio au salamamo sala. Mais tous aussi là le 28, ils ont la mongo parce que l'armée française a la Simono, biso la mayele. Tu retournes la banane va gagner. Bande ko na sengi na bino nyonso ba congolais bokote belé bokota vraiment bokota to solo la. Bokote belé, na osi la bokota. Na osi la bande ko bakota poto solo la bien. Tana bande ko bakoti te na solo la te. Na so zila. Na li précédé mais il faut to solo la kama fali calmement. Toyeba banane bazolinga ki makambo esila te. Banane bazaro sala tout que makambo e continue. Il y a des gens qui sont bien assis, bon aller bien positionnés pour soutenir makambo occupation oyo esila te. Ramasse maman. Hein? Maman mais aussi la bonne côté hein. Et aussi la bonne côté tu retrouver solution. Solution Zali. Le droit de retrouver solution on te relâcher te. Fallait prépare-toi bien. Hein? Bon moni batu mususu. Pona bango oezo les gars Congo, ils sont tous amis maman bé. Hein? Non, pas là-bas, il y a des voitures. Ici c'est bien. OK. Pona fali, ils sont tous amis maman bé, toi ba jaloux. Tout ça ba jaloux na nini fali. Ole sera mutu moroté. Musique au sala pona yo na famille na o. Biso beto limbo que ça la bientôt vivre bien. Yo préféré pour vivre bien, il faut soutenir ba Rwandais o ba kanyimbo kana parce que musique en zo beta pour se pelisa ba Rwandais nyonso ba na simana yo. O ba kanyimbo kana biso. Yango zo beta musique. Pour biso ba congolais to boy o beta mais yo lingo beta parce que aux allez soutenir par les Rwandais. Joseph Kabila, allez Rwandais hein? Je mets dans la voiture. Laisse là. Bande on a aussi la boko comme belé. Boya to solo la bien. Boyo kané na koloba. Avant la banda, bande ko nyonso wala na ngai. Na ko senga la bino o fani na Paris. Bokende ko luka na ba ferme nyonso banya ba ngulu. Banya ba ngombe bozo ngwe belé. Bozo ba chasser parce que les 28 les années que pesi mbwa mbwa zongi seli mbwa. Et ça la nengi wana. Na sengi bande ko nyonso à Paris. Bono luka na ba ferme nyonso s'entoure à Paris banya ba ngulu botier ba chasser banya ba ngombe botier bozo ba stock wana belé et loko musuna ko senga boka so ba peinture wa peindre ka voiture peinture à huile o ekanga maka bien comme ça ba mèche ba so ba kota concert il faut peindre yango parce que falina luki makambo il faut te pesa bango leçon bon ki ba ndeko lobby bosomo ba bon bosomo ba peinture ba boîte à peinture à huile OK maintenant nina magasin que les robi na luka peinture à huile au peindre voiture bosomo ba peinture wana maman nyonso papa nyonso vraiment 1 kilo na peinture au tien na chasser à mai au tiango bandeko toyebi ke ba kosala ndenge basala ki biso na Londres ba police baza ko accompagner ba to ba kotsa bango cette fois-ci tozola ngone technique bandeko boluka mabaya na ba CT boluka mabaya na basete bobeti mabaya basete na mabaya wana mabaya wana pona nini ba bis nyonso parce que balinga sala boye ba kotsa ba na ba bis ba accompagner bango il faut ba pina bis ne ko toboka na lobi mutu nyonso webi ya la concert bandeko il faut sokazi avec chasser nyangulu na mutu te ou bien ngombe te azwa peinture na nzoto na ye comme ça veste ne ya machudia goche na ye nini na e comme ma couleur à peinture bon la peinture ma oya huile wala soko ba sopelo na ozuyango penda et lati o penda lati ma couleur na nzoto fali famo na ke biso to na kanda mboka na biso peinture wana et ya ba militaire ba koya wana et la police il faut ko ba bango chasser mai lisusu te il faut que la ba ferme na ba ferme boko no ba 1 kilo ba chasser ba nia ba ngombe ya ba cheval ya ba ngulu bozozwango botondisa na ba chasser bosomi ba peinture bosomi ba peinture bokena ba quinquennaire bosomi ba peinture bandeko na pesa bino formation fali oluki biso makambu okomona oluka makambu okozwa yango fali biso na to lata ceinture moko mukolo wana bana kin batu nyonso bokena concert ko yamba concert akufali boye bake boza na cadeau ozwa bino ba mama ba papa bokena boko pamba te o baza na facilité aux banya ba ngombe te bokela ba kenkeneri ko somba ba peinture bokaboli boso ba peinture botira ba chasser ba peinture hein peinture ma o ya huile ya maite ya huile pour peinture huile soko ziongo na suki il faut ba kato makovo pour longwa ou be ba sopelo ma essence pour longolango donc to koyeba na bango le 28 boso ba chasser ba peinture ba mama te hein boîte à peinture bokaboli
botia la banda na ba chasser à maiwana o za facile à repanzana comme ça soko zipoli mutu et panzane lié na mèche na veste na ye moko comme couleur à peinture to rolinga boluka ba couleur no so bolingi ya rouge yo ya pembe yo ya bosomba ba peinture bokela ba ferme boloko to banya ba ngombe ba 1 kilo banya ba ngombe ya ba ngulu banya wana botiete na ba chasser parce que nya mutu eza mukie mais banya wana bozwa na ba peinture bosangisi ba rosala boye ba koyana ba bis ba kotia ba bozwa ba bis bozwi mabaya bobeti ba sete ba ebele de façon que ba bis ba pina ba bis on fait toboka toza na guerre froide entre bango ba ya lobi que armée française eza ko soutenir biso de to koyeba fali yo moni so bazoba to biso na cerveau biso raisonner bo bongisa ba veste bino boya concert a fali bo bongisa ba veste bon na kozongi na fali sima na bombi on a pembeni na jusqu'au deuxième question na ngai ba congolais nini bazo linga ke malheureux silate baneko na minute oyo nazoloba Joseph Kabila a pesé au moins 20 milliards de dollars américains biso to kufanzala bato le batake Kabila batake Félix batake bato baza ba innocent Jean-Pierre Mbemba. Est-ce que c'est normal? Bon, moi, je dis ah non, attention, tu me déranges là. Je travaille. Donne. Voilà. Bon, moi, je dis que oh yo, ça sérieuté. Quand tu analyses ma caméra, nous sommes ensemble. Tout ça la bata mayele, hein? Tout ça la bata normal. Na minute oh yo, na zomo ntabiso passe. Qui nous fait souffrir na kati ya Congo na minute on a ligne réponse ba congolais nyonso. Pour ba comprendre été lobi to moni ba ndeko musu ba ko finga papa Mbemba bazo finga papa Muzitu bazo finga mais mutu azo sala biso mabe ezali Joseph Kabila il est là fani na kati ya Kingakati asali royaume na kati ya Kinshasa atie armée mobimba mbonga Kongo afandeli yango mais bino bozo tika e calme bozo ko attaquer batu oyo ba sala le côté et la kisi nini na mitu na bino donc et la kisi ke bino bolingi te mambo esila Félix na Kabila bakani basu mongo baina diaspora baya na mboko to fana mindele baya ko corrompre bandeko pona ko menacer bandeko oyo bazo bundana nenga bosolo bon moni tike batona balingi mambo esila te parce que ceux qui balinga ki makambo esila na minute obiso no so bakongoli to kosala liboke moko tolandi Félix tolandi Joseph Kabila pourquoi to tika batuana tolanda Jean-Pierre Mbemba hein tozo tika batwana to Hollanda ma président Martin Fayulu bozo mona te ke bazo sala confusion na misu na biso bozo mona te bazo sala confusion bango batwana ne bazo sala ke biso to continuer na makambo oyo parce que bali corrompu bango ne bazo sala coûte mambo esilate parce que soki balinga makambo esila bandeko na ngai c'est simple clair Kabila sali royaume na kati ya Kinshasa Kingakati na mbongo wa Congo Kabila a pesé presque plus de 15 milliards. Plus c'est comme écoute belé parce que tous les tactiques là continuer à stocker mbongo. Mais bino bolo belo comment te ponaye. Vous ne dites rien mais vous attaquez Jean-Pierre Mbemba. Est-ce que ça dit n'allez monter Jean-Pierre Mbemba mais tous raisonner ensemble état qui bateau ba mona mamu clair. Et la kisi nini bande. Et la kisi na belo ko wana qu'est-ce qui se passe dans la tête ya ba congolais. Donc ça prouve que bateau wana ne le ko bazo lié na système. Parce qu'on a démontré dans le documentaire, et ça c'est dans le monoko. Dans l'action n'engé mindele baza ko soutenir mabe oyo. Dans l'action n'engé ba Rwandais, ba ki na mboka na biso. Mais bato bazinga comprendre makamwana te. Et la kisi bande ko pesa nga réponse bino bozo la ngai. Bon, côté la voiture. Va vite. Na soya bande ko. Hein? Et la kisi bande ko. Vous voyez que les Congolais sont bien positionnés pour foutre la merde. Ils sont bien positionnés pour essayer de bâtir un embrouillement. Bâtir un embrouillement de façon que les gens comprennent ma montée, mais heureusement, les gens sont en train de faire malamu sikoyo. Ndeko, tout ça la logique. Ba nommer Moutoumoro président. Moutoumoro dans la service à bateau basa la besoin mabe. Yé na zoli ambongo. Ba peuple comment ba kufanta. Oloto na mutu oba nommé ye on fait souffrir biso to tiki mutu wana to nani mutu mususu kuna mutu okutu azata na pouvoir mokote azata na eloko mokote et la kisi nini
Et la kisini pour nabino la kisini. Pour moi, c'est logique. Il y a un Congolais, mouton kosa subiso te. Ba kosi biso mingi, maintenant il est temps ko to silisa buso bana bango. Il est temps to silisa buso bana bango. Hein? Il est temps Congolais nyoso zwa maele botika kokosa komikosa. Kabila mbongo aza nango wana. Mbongo aza nango, autaki nango wapi? Est-ce que Kabila tango yaki na Congo? Azaki même na 1 euro. Tout raison na 1 euro non. Azaki nango, mais lelo Kabila aza la entreprise bebo partout famille. Voi même moi na aza na 13 ans ya mobali, aza na entreprise. Moi na mobali ya muke wana, ya mobali dans la voiture. Mais Congolais azanga attend 1 centime na compte ne. Aza pe na compte bancaire te. Si comme mino bosolo ba ke non, Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre Mbemba avait mis ma soumounio sur Congo na minito. Et là tu comprends était en moi. Donc il y a on a 5 minutes ça la information à Jean-Pierre Mbemba. Ko bomba yango pona yo te bimisa yango démontrer que preuve yango yo o la kisi batu. To konima. Mais vous dites que des choses sur Mouto et Koutou. Azan est loko moroti. Il a rien. Mais Félix Otozomona Baxo Sala, Félix a été à Londres, à Londres. Avec tout le monde que Babanya Mourenge, ce sont des Congolais. Oh, c'est faux parce que tu as la preuve matérielle, tu as la vidéo, tu as la document. Oh, Mindele Badlaki, c'est que les Rwandais ne sont pas des Congolais. Qui parce que voilà le problème. Tolingi susuba ko sarabisote to boy makamwana yango na lobike il est à Congolais sur place aux alliés muta ko sote yango biso lobike bolimbi sanga bande. Bon, si tu veux rentrer, entre. Mais on joue. Mais entrer, il ne faut pas jouer la prochaine. Tolingi lisusu bakosa biso te. Ndeko, bakosi biso mingi, ba se enrichir to moni Kabila ne akom na mbongo. To moni Félix ne avoko na mbongo. Mais biso to continuer à kokoma kaka na kati ya souffrance. Bolingi to kile na makambo ti wapi bandeko. Pourquoi bozo ko nima yango? C'est la question que je me demande, bozo nima yango pona nini? Hein? Toza ko nima yango pona nini makambo? Oh, yango na tuni bino, toza ko nima yango pona nini? Ndeko to kanisa malamu. La responsabilité na biso ndeko bikisa biso. Si tu comprends makambo te, tozo kene droit. Au moins les kambo ezali awa. Batu o ba sala nyonso coûte que coûte. Joseph Kabila a son la pouvoir en 2023. Bon. Bozo kangai. Yango bazolo ko ba stratégie nyonso. Tellement que Kabila azu mbongo ebele, akomi ko utiliser ngo pona ko préparer retour na ye. Ba ye a na diaspora ba se apesi mbongo. Voyez ba groupe à WhatsApp et comme corrompu. Ba groupe à WhatsApp. Ba fourni même ba journaliste. Ba ko pesa ba mbongo de façon que ba loba ba kombo ya bato baza ba innocent. Mutu loko ngana yeba boye bisanga Jean-Pierre Mbemba. Nazo soutenir yete. Mais na lingi bo loba penda ma be aza ko sala na minute oyo. Boye la biso ba preuve pona ye. Po to ngi traiter mutu na kana ye. Toza ka mutu na mutu to traiter ngo bien publiquement maintenant. Vérité polele. Et ça, c'est un argument si Jean-Pierre Mbemba, c'est solo que à ça la Congo mabe, il y a un élément. Pendant que Mindele to fandi awa, Mindele apprendre biso que ceux qui boquent la justice, il faut la preuve matérielle. Ceux qui preuve réalité, attends l'obino 1000 fois, vous allez éliminer. Yango na oseka la bino pona yango. Parce que makambo ndenge so kende, biso to konima souffrir to souffrir. Na zui makama Jean-Pierre Mbemba na ni to bombiango, to zongeli fali. Bande ko na minute oyo. Vous pensez que Fali Mamaza Rosal est normal? Vous pensez vraiment que Mamfali Rosal est normal? Moi, quand je n'a pas si toujours souffrir. Barouane ba bo mabiso. Mindele baza ko bo mabiso po na bazo mabele na biso bo mengo na biso. Mais fala solo ba ke biso tozo vivre bien, biso ne toza mité mabe to lingi ete. Yango na bito pese na correction. Yango na lobi bande ko nyonso lobi ezali lundi. Soko fana na bamboko ya pembe na Paris wana, boko no luka la ba ferme bande ko nyonso, bono somba bosenga bania bangombe bania ba cheval bania bangulu botie la ba chassero botie ba chasseur ya makasité oh so kangi kangami bon bokepe la ba quincaillerie kosomba na magasin bricolage na lo ba bien magasin bricolage bosoyi ba peinture à huile belé bosomi yango na ba et alors pe cher mingi te ba 10 € ko monana bokabolo botie na ba chasser mai wana to ba mai souté bitumeza so mai te bandeko makama sengi na bine fubo salela ngo bosa la sonne to sangi na Londres te boke no yeba banzembo te na Londres boye maki banzembo to lingi su banzembo te
fallait amoni biso bazoba to la seki to bazoba te biso so na matanga to na souci mboka na biso bandeko boki na sengi na ndeko nyonso zwa direct oyo bo partage yango na kozongela bino na pokwa pona émission mususu parce que na za libanda mpepe température za malamu te puis na ba vous comprenez bandeko bosa ya likambo wana bosa le lango parce que il faut to silisa buzoba ya batu oyo to lingi changement to lingi batu oyo baso bunda solo parce que boyo kanga bien concernant likambo ya na songi sur likambo ya Jean-Pierre Mbemba na batu walingi baso linga nini baso linga ba démoraliser Jean-Pierre Mbemba pour Jean-Pierre Mbemba a réagir te oh baso baté que Jean-Pierre Mbemba né asimi président Martin Fayulu makasi pour balonga kolongo l'occupation baso linga nini ba démoraliser Jean-Pierre Mbemba pour que en tout cas la lembi ba congolais va comprendre était comme ça atika président Martin Fayulu yemoko pour bango ba réussir comme en 2023 pour Joseph Kabila soit à la pouvoir et ça les techniques oh ba rwanda baza utiliser parce que l'ineki mutu baza ko banga et ali Jean-Pierre Mbemba parce que Jean-Pierre Mbemba ayebi bango bien net poche na ye bozo comprendre nga bandeko yango pona ko réussir ko neutraliser Mbemba ne balongola ki na élection ba comme si ko diaboliser peuple congolais ba que Jean-Pierre Mbemba na sala mabe vous comprenez bandeko voilà technique baza nango yangwana biso to comprendre nango to linga surtout na ko linga su makambo wana te na ko kota su makambo nga na ko telemela bino ti to ko libérer mboka na biso ba ebi très bien que Jean-Pierre Mbemba azali prêt à défendre mboka na ye neti mwana mboka Jean-Pierre Mbemba banaki makambo azalaki mwana mukia azalaki mwana mukia tanga banaki bitumba oyo mutu moko te congolais moko yango na tuni bino bandeko oyo ndenge ndeko na ngai komande bao aza ko finga Jean-Pierre Mbemba mama nani osea kuna azo finga Jean-Pierre Mbemba mama oyo nani ndeko na ngai nani oyo soki komanda soki na nango oyo ngando ndeko bino wana ba finga Jean-Pierre Mbemba soki Jean-Pierre Mbemba atiki bituma bino boko sala nini entre la voiture boko sala nini to sali ba marche awa na Kinshasa Kabila tini bana muro ba beti biso masasi bandeko ba kufi ebele bosala te loko moko bino bolo ba toujours que bosana armée bosana batu mais batongo peto mona bango te mais bobi misa bango na minute ole ko finga Jean-Pierre Mbemba bino ne bobi ke bosana batu bosala musala ah ba Jean-Pierre Mbemba ba lobité président Martin Fayulu lobité Jean-Pierre Mbemba lobité président Adolphe Musa lobité bozo sala nini bosala loko moko te donc bozo lukaka ba conflit moko ezanga tina na sengi na bino na minute bino bolobi na sengi na commander bawa oloba koza na armée na sengi na mama Océane boza na batu na sengi na ndeko msuwa bobimisa batu na bino bakende ko bundisa nanu Kabila te Kabila kanyi mbongo na biso akanyi yango bokende bozo mala ke boza na bozo ba embrouiller batu mo bozo ko embrouiller situation na kati mboka bozo linga botia confusion nyonso na parce que nini mingi na kati na bino bali corrompu to comprendre le kwana batini bino bafungoli ba groupe ya WhatsApp awa pona ko bebisa milimo ya batu mitema ya batu pona nini to tikala la souffrance oyo makamwana to osilisango sikoyo on ne veut plus de ça to nyoko mingi ya bandeko 25 ezali awa te ya souffrance tala to perdre 2016 to perdre 2017 to perdre 2018 2019 te perdre dans et que gratuitement et pendant ce temps là peuple congolais a la misère continue à souffrir bango baza ko s'enrichir mais pourquoi bon réagir donc Jean-Pierre Mbemba comme commissaire bête noire na bino pona nini hein bon commissaire Jean-Pierre Mbemba bête noire na bino pona nini ya on a lobi bandeko ole bo finga Jean-Pierre Mbemba bino bozana bokena bozana le devant na basanga ndeko na commander ba olobaka bien que aux armée je te soutiens sur l'armée à solo tina batu ak no bunda maman Océane dans la Kinshasa tina batu bozo mana ke bozo batu mongo bozo ko embrouiller situation nous on n'a plus besoin de ça tous on a besoin unité to sangana biso no ba congolais to stopper batu na minute ozali Félix Tshilombo Joseph Kabila ba on bazo monisa biso passe balingi te mabesi là parce que lelo Félix a senti que ba congolais ba se ba telemi ba comprendre mabe na ye ABC Kabila, Joseph, ABC Félix ne kenait à Londres, le qui va bannir Moulin sur des Congolais parce qu'il va voter en 2023. Tu as bien le quoi déjà. Bah mon que va Congolais va télémi, a tini bat boya la poto boye ça batouke. J'appelle même dans ça ma beke pour Congolais l'ongala na bombote. Bozo comprendre makambango. Donc on a ABC bandeko, na souki wana moi maloba na lobi oyo, na sengi na bino na ozonga la poko à partir de 18h 19h.
de 18h à 19h30. Tout ça l'émission et vous allez la chaîne d'Amino Sainte Life France. Boye belene boye comme ça tout partager. Bon pendant le kamafali na c'est la petite solution. La petite solution bande rombo bangelo romoroté. Koso ma peinture à huile. OK na magasin de bricolage, boso peinture à huile. OK na ferme bolokoti banya bozui banya bangombe wane banya bangombe akalala, botina ba chasser na bangulu. Yango na to robeta masolo na fali le 28 na Bercy. En tout cas, je vous aime tous, peuple congolais. Botika la rotelema. Tout la bambourière oyote. Batalokuta o baza ko ambourier biso parce que balien monga Félix na Joseph Kabila pour na kosa que Jean-Pierre Memba lokuta. Soki baza batamalonga terrain waza polele basa l'action. Ingeta bana Congo to kolonga bango. Cette fois-ci muta kosa subisote Ingeta. Je vous aime Ingeta.